Ma tondo mingi bandeko balandi yenge kino na banso ye bazuli baku ya kolanda biso ya kangunza wapi tozali kokoba netumba ya lobiko loposo moyindo yambo matondo tata mokeli ya likolo na se mobateli ya banso mpe ya biso molimo yeleki milimo banso na bokasi mpe na nguya ingeta ya biso motindami walongo fumuki mbangu wapi oyo aleki basover nyonso baya aleki banzambe nyonso baya e aleki bango na bokasi mpe na nguya aleki bango na nyonso oyo fumuki mbangu azwi pamba te na nkita mabele afilika ileki na nkita makasi koleka siko mokonzi ya mabele wana nde walongo fumuki mbangu ya nkitikula masipa lolendo alunungu lolendo pe mpifo ya kozala moyindo pe compatriote ya walongo fumuki mbangu moka kozwa na biso pamba te toza na nzela ya solo ya bakoko ba biso nde basantu batikeli biso nyonso oyo ekoki mpo na biso bongo tozala pe bato kasi pasi pe mawa badongolo miso bakosi bana ya walongo fumuki mbangu moka kozwa na bana bilaka iye baza na mato ya koyoka e bazwi moto ya kososola motema ya kobomba bakita bamata moyindo sukani akososola makambo ya kimpeve oyo sango ya kiponda ya kimpeve ilakaki walongo fumuki mbangu likokisi nango lelo ezokokisama matondo na ya kimpa vita yaya na biso ya ilonga alongaki etumba pe bongo balongo bakoko nde basantu matondo lelo bongo mwa le 16 na manaka bapaya le 16 ya sanza ya mibale année bongo toza na 2025 wapi tozali kosala manaka iye na ngonga ya 15 na nsima ya zanga wapi toyaka mingi kolobela Congo mboka référence Congo lakama Congo mutu na kati na nzoto wapi bakoki kokata luboko moto kozala na bomoi bakokate pe lokolo akoki bongo handicap kasi aza na bomoi akosala mayimo osengeli ya kosala kasi soki bakati moto ezali pasi mingi mpo le reste ya nzoto atako monene na yango soki kaka motu eza te nzoto wana bakobenga yango ebembe elelo bongo afilika eza ebembe bomi Congo eza bongo baye bazoboma Congo balingi baza kosenrichir derrière les dos ya bakongolais bakomisi politique lokola banque oyo baokende kaka kozwaka mbongo donc tout le monde alingi asala politique mpo azala na banque azala na mbongo bahonneur balokumu baye te mpo na kogérer chose publique mpo na partition équitable bayeba bongo kotombola mboka Congo e baye nde bamikomisa bazwi nde bongo bomi Congo baye oyo bazali konyokola peuple congolais bomi Congo baye oyo baza na ba pratique négative bomi Congo bazali baye oyo basala autodestruction aza kokanisa azosala moninga mabe nzoka kosala moyindo ndeko Congo mabe za bongo kosala mabe yo moko po wana azali yo ya libanda yo nde oza yo ya kati moto Congo aza yo ya libanda ekosala Congo mabe kosala moyindo mabe za bongo autodestruction na yo moko tala siko bayike oyo baosala mabe
na conscience nyonso na bandeko na bango baindo ndi bongo tolobi bongo Bomi Congo. Bomi Congo ya yambo aza bongo Kadia Mpemba wapi incarné na catholique. Catholique akumbelaki biso mukanda tobenga Bible. Biblia eza ko représenter démon géant moko. Bible moko eza bongo un démon physique. Sikoyo bandaku batemple wana, bandaku ya nzambe wana ndenge babengaka yango, ya nzayambi wana, eza bongo batemple oyo elalaka bamilimo ya wana ya mabe. E soki lelo bongo batu babandaki kobanga kokima penza ngando, e mokolo batu bazwaka likanisi mais azalaka pe musuni tokoki pe kolia ye. Oui, c'est possible. E nganda komaso pa moni mutu ye pe mbango ne bali pa ebike bato yo makaka diaka. E Bomi Congo eza Vatican catholique wapi oyo basali na yango nyonso. Kobanda bongo na pouvoir papotal tie bakiti bango nyonso. Plus grave bandeko baindo baosala continuité ya Bomi Congo. Baza plus dangereux, baza mabe makasi koleka. Na ba pouvoir elekaki catholique asaprenaki na ba pouvoir nyonso. Banda ndenge ebanda baza à la base ya destruction ya ba élite politique, intellectuelle, scientifique na biso. Et na mateya na ye, na éducation na ye, akati ba mitu, a remplacer ba mitu misusu na nzoto ya baindo. Et bakomi ko réfléchir par procuration, bakomi ko réfléchir makambo oyo ezangi mutu na makolo. Et babombi incompétence na la langue française. Pasi na biso yango wana, nkota bapaya, za nkota ya incompétence. J'ai des mots, bazo manipuler ba mots, ba gros mots, mais en fait bazo le ba elo côté, ali ko le ba ni lo côté. Bazo résoudre les problèmes te, ba mi batami na nkota bapaya. Ngandola lelo komi kokima, lelo église catholique a commis la père a changé les camps, kopé ko banga et ba détruire ba temple na ye. Ba kopé na insécurité lelo. Congo mboka référence wapi oyo pouvoir outil koleka to lobaka ngo malamu alliance libala wana nakeza la correction il ba bongo ni sonyanzila ba corriger ba reproche oyo nyonso IDPS ba ko reprocher ba pouvoir oyo et précédent qui est. Mais il a fallu azala attaché na parti mokoto mutu moza na expérience ya chose publique. Azaki belle occasion, opportunité à relever Congo pe Afrika. Peut-être ndenge bokondi ya mbuta chilombo kei mbala moko double président ya Union africaine ya basadik aki dozaki moment moko ya malamu favorable. Mais Bomi Congo catholique passe na mutema. Pamba te azoyeba te vocation ya Congo. Et lelo ngeza la référence ngeza la ndakisa ya malamu na Afrique. Na mboka Congo mfua Mbuta Sassou. Ok omati même na Angola ok. Na ba Cameroun benge ba servi Congo na ndakisa ya malonga. Benge ba se référer na Congo. Pouvoir passation pacifique, cohabitation wana. Et bazinge bazala bomoko libala wana. Et catholique asali makasi ya boma yango. Na ba Bomi Congo ba inconscient politique, ba inconscient ba scientifique inconscient. Et ba eko boma ko séparer bango. Et tala lelo nani akolinga lisusu atikela parti opposition pouvoir. Akose référer na Congo. Tala kuta tikaki. Tandenge ba mala ba comme ko malmené ye
et bakaboli divorce wani boti ba haine komi kutu ye obiengai bakomi koluka na koboma na physique oto baboza bosembo ya tata mokeli bosembo ya walongo fumuki mbango epesi lelo pasi na ngonga oyo tozolobela boye Congo ya na risque penza ya makasi pouvoir oyo ya mbuta kabange tolobela bongo totanga ba personne parce que bango nde baosala histoire idée yango moko eza éphémère faut bongo mutu a dégager idée faut mutu incarner idée nde ba événement ekoya ekosala mosala na yango. Alors esika oyo déjà tokomaki na ba code minier et mataki ba refusaki bazalaki révision ya code minier epesi nkita na mboka Congo sikoyo kondongwana oyo insécurité oyo politique parce que politique eza ko gérer chose publique eza ko gérer na biso ba spirituel na kati ya bokambami ya mboka Congo donc gestion na biso nyonso ba pesa ngo politique donc politique bongo aza nzoto physique aza ko représenter biso toza bongo ba âme de l'état tozo batela toza sous-entendu mais tozali moni ba scientifique baza ba esprit oyo baza ko mouvement nzoto asala. Alors pasi na biso sikoyo avancement ya mbutananga AFC na M23 elobi nango mbuta Chilombo topesa crédit ete l'AFC M23 c'est lui pré nécessaire na ye mbuta kabani so tobi tozwa hypothèse wana sikoyo ezokoma ye pasi parce que c'est apesa ki mbeli pour a récupérer mbeli anga koma na danger et il faut ye aya soit na epasola pour sikoyo récupérer mbeli azela na force supérieure koleka arozongo sikoyo wapi oyo tokomaki déjà na avancement sikoyo totala ndenge nini Congo kolongwa na pasi ndenge nini tokolongwa na pauvreté ndenge nini tokolongwa na ba système nyonso oyo ya kimopa ekangi décollage ya Congo poto tomba matin en fait tobima na pauvreté oyo tokoma déjà pas moko déjà makasi sikoyo ye il faut pour azala na la voie libre il faut sikoyo andima kopesa plus oyo mbuta Chilombo azopesa wapi oyo problème majeur ya population congolaise bakosimba nanu te parce que des forces wana ezobundama donc zone Swahili na zone Kasai ezobundama zone Kasai est dérangée qui presque zone Swahili na pouvoir beaucoup parce que pouvoir Congo ezotambola ezananu na zone Kasai mais ce que bazo comme la difficulté parce que ba déranger qui tous les pouvoirs ya omoni avancé ya moko ya nkota ya zone ya nkota ya Swahili akozala mona opportunité parce que aza ko réclamer espace spirituel bo continue bango ba déranger qui et yé pas zo déranger donc un équatorien a la difficulté na neteni ya Congo central bango ba kokokate parce que pouvoir ezana nous musika donc les deux wana de bazo ndongwa l'espace à pouvoir réseau benda na nukuna donc comme on a problème parce que il faut siko zone Swahili apesa ba avantage plus na ba ya Congo ba pesa la voie libre ndé difficulté to na siko yango wana nzoka mutaluki makambo oyo église catholique alors ce qui lelo tolobaka ete moni chaque bible ndé to bibongo eza ko représenter des mots moko donc il faut bible kange kende nzoka bible on tayaki nango catholique ba démon baza kolala wapi catholique na ba tempelo ya catholique donc tous les églises de réveil et commis banda kwa bazabolo o bazabolo balala ka bana na plein droit parce que bozo benga milimu o ezabo zabolo pona biso parce que makabaka tanga kuna
et ça le livre moko initiatique soko tangi kala des moyens ko se représenter Bible mona les ga tangi kuna Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et ba démonter les ga tangi kuna ba Jésus veut dire ba démon les ga maîtriser ba verset biblique kuna à maîtriser ba passage démoniaque na mutu wapi o eza autodestruction ya yemoko pe aza ko envoûter ba. Donc église catholique ingeta comme sikoyo koluka ninga na kotima soki lelo oyo bana ya IDPS bakosala musala esika bafutuka esika na biso bayindo ingeta mokakozwa na bango po il faut tolobaka ngo il faut l'église wani kangama mais eko kangama na lelo ya menité eko kangama pena par la force soki lelo bakokende kosala musala ingeta bakende mpepe ya Congo milimo ya Congo et accompagner bango po il faut ba détruire ba temple wana et il faut ba livre wana o eza ko permettre bango ba invoquer ba zablo ba détruire Congo il faut etumba mezonga ekembe moni lelo ndenge ba pesi pas sikoyo il faut sagesse africaine approfondir makasi po ba remettre tous les deux blocs wana à commun accord ba yokana et soki te pasi mingi bitumba ya banzoko wana pasi ba matiti bakoyoka et pauvreté o eza kozanga bilei oyo kozala ezala catastrophique na mboka Congo affrontement oyo kozala catastrophique na mboka Congo tolobaki malamu pona ko pini pe population bomi Congo oyo bazozanga koyoka ete christianisme aza na base ya destruction ya Congo et ko détenir Bible eza ko détenir un démon et ko tanga Bible livre mo initiative zo permettre ba démon baya et kozana na biemba bapaya na christianisme watu ba bongo y compris na islam na kati na bouddhisme na kati na bango na kati parce que babi yamba nyonso wana ekumbeli biso bozabolo ekangi milimo ya Congo moye tolingana tozala na gratitude tosungana eza te kaka nga na lekio ngai nde yete vedi kozanga koyeba moto asaleli yo bolamu komikitisa ezali te eza milimo mabe oyo aza koagi na basentiment négatif kati na bana Congo ngonga ekoki ya destruction ya misala ya bapaya soki loboko ya mutu ekoki te eloboko ya molimo ekokoka mupepe wana bakokanga yango te ndenge da mupepe wana ebotami deja ke tokobuka tokodétruire et bantemple nyonso wana suka nango ekokokisama kaka bima deja na biamba bapaya pamba te omibikisa bomoi na yo pe ya bana pe ya libota mobile tolongwa na manipulance tolongwa kojouer jeu ya ba catholique et balingi peuple congolais te balingi Afrique te et baza la base ya déstabilisation ya Congo actuel pamba te Congo soki eza génie Afrique pe eza génie toluka Congo atelama po Afrique et ezala pe ya kotelema azwa destin na ye na maboko pamba te tolembi mikili ya bapaya bazobeta makala te mikili ya bapaya ifo tokimela mais il faut tomona bolamu na mboka oyo tokokimelela et tokokatisa ebale te sika oyo moto ezopela il faut moto ekita po tokima ngambo po tokende na ngambo ba permettre bele ya bato kozonga kasi catholique azoluka déstabilisation ya mboka Congo pe Afrika moka kozwa na bana bilaka toyeba ete bolamu nyonso oyo baza kolukela ngo yo soki yo oza te eza bongo likama na Bible kuna yo oza te sauveur wana ya Bible aza mondele e na kimbangisme yo ozali po sauveur wana afumuki mbango posa biso bandi bato wana kati nde eza bolamu mpona biso moka kozwa na bana bilaka ya mokili mobimba walongo fumuki mbango yangi tukula masiba lulendo walunungu tiata lulendo yaki walongo pe bakoko basantu na biso tokolonga etumba oyo suka se elonga tozobunda kati na ilonga bongo na bayinde koki matongo